nga boya disinzora banda lelo tilobi malgré alobaki naza mwana mukie abenga mwana mukie mais mwana mukie na âge na mamu na sala na mwana mukie te nga moko nga naloka bango te balia na poche ya bato nga moko na milia na poche na nga oyo nalobaka yango esalaki moto atianga kamono mpa lobi nde nazalaka nga moka befort na ngai ye motu te oyo ayebisi nga zwa mbongo sombela mbatelema kende sala émission boye te nga moko nde nasomba elamba namona eloko eleki nga na monene eza te mpo nga mona mimona da grandeur monene makasi nga azaka engrand topesi nga lelo boye so nakie kuna moto apesi nga koleka yo naloboza elo te nakumisa yo moto opesa nga ebele maestro amemi bamusicien na poto eyebanaki na odeya so amemi bamusicien na ye baokima ye bilo nyonso batika maleme vike baconseil ebele bando opesama malembe totika ezaka bongo. Est-ce que vous avez une affection pour mobile? Yo ma affection mobile, moi une affection mobile, vous en avez. Ah. Question de tuninga. Parce que mutu la tunité, pour une façon compte ba mon ora noko, ba mon ora Joe. Starboy. Bon, naza de son à répondre au te bat baloba. Encore aloba za na posa mobile de c'est kana na posa basi. Donc naza la peine na posa mobile pour na moi aussi. Peso ma charge ma mo kisindora sala yo ko sala. Non sala on plus que ye. Loko ayete. So tia lo aye za lo na lande na si. Ya solo. Sala ro na sala ro a koleka ye. Je leur demande de cesser avec mon nom. Hein? Nga na ko tika. Mais na botama pe na famille. Soki tamso na famille nanga. Tozala mutu moko oyo akozo makambo na siko abia abana olandango. Omoni? Bonjour, bonsoir Balandinio Soya, Métro Makengo Tapis Rouge TV, c'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte Oyambela Rabino, toutes sortes d'artistes. Voilà, aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec une artiste, donc Robert artiste, pour découvrir na katia émission La Découverte Oyambela Rabino, Bato Bosengaka, Bato Yakitoko. Merci à tout le monde. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais dessus. Quant à moi, je dis un grand merci à papa des papas, mon boss c'est papa Métro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo Bazolananga depuis Suisse, Nazirich. Merci aussi à mon sponsor officiel Salon Fleury, Nazirich na Suisse. Merci à Nes Makia Didia Tabao, Papa na Jonathan Bazolananga Boza Ebele. Merci aussi à Gilele Emporio, Mboulanka Bakondimon, Bilnabilamba. Merci aussi à Ya Roger Mouana Mavala, Azolandanga. Merci à tout le monde. Vous avez coaché, branché na chaîne Nabiso, Métro Makengo Tapis Rouge TV, Nengezalaka Montréal. Balobi famille Molasoko, famille Molasoko, Azolandanga Mote Nabino, tout ça derrière décembre, joyeux Noël, bonne fête déjà Nabino. Merci à Irène Ndaya, éclairage public, Aigle Royal, Aigle Jaune, moi aussi à Moto. Voilà Montréal, Fongolanga, tout ça. Starboy, Wana Starboy, ça va? Ça va bien. Qui mes alliés? Voilà, Wana Starboy, Baobi, hier mon limbo la bio, pour expliquer Bino qui est Starboy. Tu y a bien les panzanteke, tu bêtes les solo n'engé zalara, et moi ma camozali nungu, babi yazawana, balobi, babi contre ce que tu contre maître, ce contre nani. Babi ya boya kana boya mutua boya kakisinzora comme il faut. Yo Starboy, tu bêtes les solo dans quatre émissions sur La Découverte. Ya boya kana sur le bêtis ma bien boya yo Starboy yo tu panzane nteke tu bêtes les ma solo n'engé zalaka, na ma solo susuya. Il y a Fabrigaz, il y a mieux placé pour expliquer banani bakimi pour nani bakimi Starboy. Qui mes alliés? Qui mes alliés? Mangolan zembe qui mes alliés? Non sentir ba spé hein? Babi yo ne ko to lata ne somme. Mambo pesa ma photo lata. Ya solo. Voilà, voilà ndo partout dans le monde entier. Mais quand on expliquer pour nani yo za ran esprit au boya rabatu. Babi yo za ran esprit au boya rabatu ndeti le nena yo qui sinjo au boya raé pour nani boya raé. Naboya ke parce que na monaka asala makambu ya bien te. Voilà.
Pongane mnosa mamba bien so bopienga mnosa mamba. Donc yo mnosa mamba so ba peso ma charge ma mbo kisindo sala yo ko sala. Non sala on plus que ye. Loko ayete so tia lo aye za lo na lande na si. Ya solo. Ça lo na sala lo akoleka ye. Starboy. Est-ce que vous avez simé dans vous ndima marambo so ba charge kisindo ka za yo ko kango. Non sala ngo. On le ka ku charge ya zala na. Ya solo wana. Voilà, merci à tout le monde. Mettons Makengo Tapis Rouge TV, continuez à s'abonner dans notre chaîne. Vous ne serez jamais déçus. JPM de la presse, Soka Leki Marambabe et Zalara Balobi, Montréal et Richard Damba, Misapia Soin, Nengue Zalara toujours. Merci à Yalidi, à Cathy, donc bonne année à Bino, Yamandine, Nicole le pétrolier, donc Bambote Place Mozali. Starboy, tout le monde mouké. Maintenant, pour expliquer Bisso. Pas na poto ba va découvrir pour moi muké parce que les gars peine ba chaîne mususu ba émission mususu mais ba so ba découvrir yo ba bi ozala na moi tana pe ya koyemba moi pe ko rapper inspiration ne uto wa il est on est tinda yo ba na koyemba to ba na ko rapper to ba na ko lata propre ngai elo itindanga na komoye mana komo rapper na no envier ba star trop depuis bon mois na na envier ba star trop yango ce qu'on a vana na bateau baby makambu trop donc bato na zalaka na bango berité wata bon ba pesanga makambu malgré na banolanda bango tozaki ba proche te na banolanda bango pe na ba un jour na comme le roi arabango sope na komi le roi bango non sala pera mambango bo sala wana nga boya di sinzora banda lelo tilobi malgré lo bagena za mwana mukie obenga nga mwa mukie mais mwana mukie na âge na mamno sala na mwa mukie te na lo bango bat ba simana te ba tinda yo lo makambo oyo muto tinda ngate na zanga moko liboso muto tinda ngate o bino bozala bo mo ngolo ba bo mo na eza na mutu mo ba simana yo habité Starboy kende loba boy finga nga mutesinga te Starboy kende boy finga panza mutu te nga moko nga na loka bango te balia na poche bato nga moko na milia na poche na nga oya na lobaka ngo salaka mutatianga kamono pa lobi nde na zalaka est-ce que nous a boype nous a appelé ne balobaka non au bimne to monique non un Starboy bimaye mo raboye ane baloba o pelayo mo lo wa mombonda mutu te o atinda bo abimisa yo bo malgré no tambo na be héritier ba mise belé oza chance na te abimisa parce que lelo yo moko bitena tsamaka muna bima ezana mutu moko te bo o atsa ba lar na njeto kaka yo ba fort propre na moko nga moka be fort na nga ye mutu te o ebisinga zwambongo sombela mbatele makende sale mission boete nga moko nde na somba ilamba na sala effort place na Monique bastar ba ota mutu wana nga pe na ta mutu na mona eloko lekinga munene zate ponga mona mimona da grandeur munene makasi ngane na zabu so bala ngo somba ba bilamba makasi lata ka bozo bala ngo boyiba ka oto o sala quelque part to zaka ba effort na yo ba prêtre na ba tsaka poids ezaka famille famille baby ke mwana biso enviaka ko master donc po batu musu ba pesa ete po so mutapesinga lobi nango eka mona ke na komi nango aloba te ngam na sala ya zala boya ngam na sala ete mais ngasko famille nanga etika loloba te ke ngam na sala e bo ale ka te va na télé aloba boya sala boya azate mais so ke zaki bango mbasala nga te mwana lelo koma boye grâce na nga linga mtalo belanga bongo te nga linga na pela na moto na nga moko moto nga linga na pela nga na pela na moto mutu te ngai. Voilà, merci beaucoup c'est Starboy on a continué beaucoup ndenge azoloba. Merci à la patronne, la baronne Nanouma ta place au Sali Bambote Belé. Merci à maman Christelle Mouma Makengo, maman Moboto, maman Romala. Merci aussi à papa Nes Makia Didi Ataba, papa na Jonathan ba salon Flori Boza et Belé wana. Ndenge tolobaka mettons Makengo la télé de réalité pour continuer à s'abonner, ça c'est vraiment plaisir. Dans un monde vrai nanga, merci par rapport à l'émission dans sala qui bon encourager kinga. En tout cas na kolembate na continuer toujours musala qui toko
ndenge zalaka voilà na pesi sous mote na Daflor Aurora depuis Afrique du Sud moni mutu na yeyo donc voilà yeyo tozana e to betane masolo ndenge zalaka Starboy mais quand on expliquer balobi binope ne ba mona ko ba bi yo pozala no lesbien est-ce que ça solo to alukuta ba bina age na yo mona na ala lesbien ba mbongo na za kolata na lata ba momi na ene ba sala ga e mais kotala bo za ma vo chérie oza mwasi ngai naza o bango ba kanisa wana te omoni mutu mususu ava bimela na moto na e foka bimala ki mwasi te akola tapé moi le roi mobali azui pe succès mais azana bandenge bo kanisela wana te nga tine na komi boye na tikalo bimala mwasi te okosa te ozoloba vérité tozokosa biso loba vérité parce que bato ebele toyokaki Starboy ndenge azalaka wana mpe ya muta système okoki mpe kotambola na quartier na nga tuni mwana azalaka na mwasi baoye biso nazwa nini mpa mwasi nazwa nini mpa na ye te bato kande balobaka nde bamondelaka yo nde mpo okotama mambango masolo baya njora banini yo mpo ozalaka bongo te nga kota bongo mpo nayebi ke soki naluki succès na kibongai nazwa yango te fona luka ngo na ndenge oyo esengeli nazala na ndenge naza boye voilà merci beaucoup réponse naie le faveur de Giro Rose Miyeke Blanche Miyeke depuis Lyon bozolanda émission na bino et ndenge zalaka elengi boye voilà sikoyo tokota mwa muke balobi yo pozalaka pe parmi ba fan au Lela Fabregas fort ba fan ya Villa Nova yo poza parmi mais Lelo Fabregas na mikili lelo amemi ba musicien na ye ba na poto ba musicien ba kimi presque yo rolo bani na likambo na o sepel nango to sepel nango te po ba bi yo segment pe ozali ba Fabro mais Fabregas abwakisa bengana po wanda ko solo la mabe ngai nazaki pa Fabregas voilà mais selon ma kamne banoke ponga linga place naza na olia so na olia te na vanda te donc Fabregas mabo makasi nga zarenga to pesinga lelo bo so na ke kuna mta pesinga koleka yo na lobozelo te na kumisa yo mto pesanga ebele voilà maestro amemi ba musicien na poto voilà et bana ki na oda so amemi ba musicien na ye ba okima e voilà toujours continuer par rapport il y a question na biso Starboy sikoyo ndenge zolo ba maestro Fabregas et bana ke no ba mise ba okima tout ça yo pe ba mono pe watama ba mono pa Fabregas sikoyo zala na nani ya olanda na bango za musicien po yo mo oyemba obare ke no fo bimisa single na yo sikoyo pa na bango banda oyemba te ngai na luka kana koma lo wa bango sikoyo ba pesa nga ba opportunité te ya koma o na luka yango na landa bango kaka voilà na landa bango koma pe ka lo wa bango voilà yo tolo ba awa geno olanda bango yo landa za mbisa landa place mai tchola donc olanda bango ba pesa ba makambo soki ba pesa te OK mais est-ce que yo tso zonga so landa bango ba fula yo au juste ozalaka na nani mbongo na ko fula ene moko ende monter succès na mbongo eza succès ya na mbongo voilà so za succès wana mbongo te omote ke lo te faut za na succès na mbongo pona ko kutana mutu mobwe na nzela benga star na lelo te mena na succès mote ke ngamona mifinga mi voilà nenga na zali nalanda bango pona bongo succès na mbongo succès za te mbongo za te na oya te ndenga na zala voilà bato ko skona dossier wana ya ba mise ba kimi yo lobi ke no oyeba na ba okima c'est que yo oyeba ki makamona bana kala bon ngana yeba ki teke ba okima ye moko tumta teli bango ba visa asomba billet na mtema na ba teke ba okima bonga skona oyeba ndeni ngamna misi different na oyeba ndeni na oyeba te me na mtema na bango oyeba na gida so ba kede amikili ba okima na bango da ba kimi na bango yo peso na liste na ngotsa po bo place wana nga sa na kima na luka vi na nga donc nous avons encouragé donc bato ba kimi nous avons encouragé bango na encourager bango te po lelo te lobi Fabregas akolongola yo parce que so kenda kuna ta longoli yo ozana na ba place na ebele ozola mbongo eza bongo ya solo yeah voilà merci sali passe pe mawa bandeko
Fabregas maestro ba mise ba tsepoa ba obi ba kene na mbonda ba kei ba Christelle ba danseuse ba kei donc cela veut dire ba na poto partout na mona tse ezalaka bongo ba wera pe ba jibe ba mema ba mise na poto ba kima ya na ndenge ya ba mise so ndenge ezalaka nango no Fabregas maestro oyoka no pasite bino ba ndeko no pe bele ba sala yango yo pe komeli yo kanga mutema donc ndenge ezalaka voilà Starboy sikoyo par rapport à ma solo né ezalaka ma yo no oza moi site oza moi si ndenge ba so bima no yo oza appelle ma solo lelo maso man no ko mombaye bon Starboy ngana otama kambu na bala yo ondima so lelo mutu mo boya Starboy na otama kambu do fois la peine elo na mbongo na oyo osage na kata makambo ko soki na osala ngote na ozwali patin ya solo na sala ngo pona zwali pa so na lipa na ndako ese na kyo sa mabe no sa mabe te bazen febele na ndako na ba bana eloteli banda mobali bakena luke pa sunga aide do esa penga iso ye na makamu na ye abike lelo na zona bala yo osala bo no boya te na ndima pona yebike ndasunga boye mtando zo charge na nga de A à Z na nyonso mais so ezaka ka eka boye yaka tovanda donc wana na ndima kuta tamuke ondima no libala on a facilité na ndenge mando ko tsa exprimer bona makambo ondima libala on a facilité vraiment à Starboy bilo nyonso batika malem vu que wa conseil belé bando pesama malem to tika ezaka bongo est-ce que vous avez une affection pour mobile yo ma affection mobile moi na affection mobile vous en question no tuninga parce que mutula la tunité pour yo façon compte ba mon nga noko ba mon nga Joe Starboy bon na san de son à répondre au te baloba encore aloba za na posa mobile de seka na posa basi donc na za la peine na posa mobile pour na moi si ya solo le mot très capital le mot très capital cher ami beau comprendre que non Starboy c'est un artiste donc siko yo nengo lobima oza vraiment moi si au seulement noko moyen mo signé ba makambo assez open na palais oyele basi na onozile bambanda bambanda na nozile ya basi to emibali ponga moi selinga ete ya solo nzambe héritier Zamba yo posa célibataire chérie ça m'a manger ndenge zala voilà héritier Zamba siko to mo siko beti ba pièce no ba avant no benga giro fona le kana émission na beti makasi ba pièce lobelongo nando écoutez no combien pour mbanga fort te moyena loba ba prix ba pièce na sombi exacte po yo loba comment banga lisusu o mo banga ya njo rapport la yo ngana lokwa bango te basombi balaxi na ba décaler ba comment laxi ngana lokwa bango te mais yebisa soka moi boots pour boots auto sentir dioro ya makasi osomba ngona ya combien boots na somango $35 sigo no bimbano do okepe na ba desana ndam ndelaxi kasi to lobela nga déjà que no bitende na bona beti ba pièce makasi na moni ba dioro ba nini donc c'est ya lobela te na sombi yango ba 200 ba 300 na mukia on azwaki yango na sombi na koloba ba montate ba nini te po ba esanga na komenga boye ngana lokwa bango te ngasko foke na nga ndenge nga na okendele nga koke na nga te ndi okenda na bango kende na nga pena na ndenge nga na kenda. Voilà. Merci beaucoup à Daflor Landou depuis Afrique du Sud. Merci à mon frère, mon cousin Peter Nzangula, docteur, babi nouveau marié Kalami Motema Jocelyne Moko. Voilà donc Peter Nzangula donc Bamote Belé, sans oublier aussi la vie Nzangula depuis Espagne. Guigui Tati les princes de l'Espagne dans mon vieux Bamote Belé. Merci à tout le monde Bozolanda Biso. Merci aussi à Tabita donc Bamote Belé parce aux alliés balobi métis noir Tabita Bamote Belé. Voilà tout comme je t'ai dit moi mukenayo na dit que non prochainement Toroya Torozoyo tout cela nous les vraiment ndenge zalara donc okolobani par rapport ya baba maramnayo ba préparation na yo za ndenge nini album single no bimakan o préparer aux na studio tonde bon single nanga nazana na studio voilà ezaka ba manquement ya mbongo
ndio sala kia ekangama po eza da na studio soma mbepesa mi ebima nango clip ebeta manango donc eza déjà ebeta mi pe esangaka balarme boye ya ba clip banini mais nyonso normal. Voilà, siko bato ebele baolanda yo baprêtre bamécène baolanda yo okoloba na bango nini mpo basoutenir yo opesa mpe numéro ya téléphone mwa badédicace ka nde ezala par rapport po toclore émission. Bon ngai elo nosengaka ebele basoutien ya bato mpo nga mpe naka star ka ya mboka mpe kaka so mpe bosoutenir nga esala mpe bien esa mpe bien mwana napazalaka mpe star mpe ya Congo mpe po topesa mpe lokumu mpoka na Congo. Bon napesi mbote na nga na grand frère na nga ene Ibrator contre maître ye pa aka na makambo papa na winner pesi bambote place aza bambote bele kaka petit frère na nga mpe sus Abdul Jibril Mwanda bambote bele kaka obwaki biro te babiro baza me na cadre bango lelo te otambola na biro te biro da bwaka mingi bamisusu bombi bango na bamisusu bavanda nano bato ebele babolongola chapeau bamona na Starboy bien talara bamisusu baloba ye te wana ye bandeni ngai vraiment eza ngai vraiment eza yo Starboy bayokaka ye bayokaka baluka mpe bamona bamoni sikondele numéro ya téléphone opesa eza te numéro ya téléphone na ngai ya WhatsApp ezali 089 54 et plutôt na bosani. Voilà, bosani mais bon, si vous avez posé à Starboy, le numéro est là, vous avez contact direct, nabiso ça là vraiment plaisir Pekitoko. Voilà, elle est là donc artiste musicienne, ayemaka tambola partout, na ba musicien belé mais et ça les cas bien ba fan sou ya Villa Nova pe ba lobby, fallait pas encourager bato ba kimi mais yo encourager bango. Moi ko sali mabe. Na encourager bango poye mo leader na bango salima mama be mema bango bakikuiti bagoma o mema bango poto mutaki epoto azo kasi ba mise bo vivana faut poto ne po makambo ezo mo ya ba memi bango yo to ipe fale so zala ki ngo kim nangana kima pona ebiso na kimi te na zonga ko olongola nga voilà nako masuko luka suna na kota pe su ba clip mususu jamais. Voilà, merci beaucoup, c'était là Starboy, l'artiste musicienne, voilà. Donc émission comme Inasuka la découverte, babi Métro Makengo Tapis Rouge TV, la télé de réalité. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Abisso. Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à mon boss, papa de papa, Métro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme Maman Christelle Mbumba, sans oublier aussi les cœurs de l'homme, Irène Ndaya, éclairage public, aigle royal, aigle jaune, moi aussi à moto. Merci aussi à Peter Munzangula, à Zolandanga, Docteur Bambote Bele. Merci à tout le monde, famille Molasoko Mobimba, Yakati, Amandine, Lydie, les pétroliers, tout le monde. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Abisso, Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Bilenga Bobozonka Nakatia. Émission Nabisso, la découverte avec votre présentateur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, merci à tout le monde. Montréal, héritier Djamba na caméra, na montage P, Ezaye, Nena Sarabino, Babi fin de l'année en Oyo, Nes Makia Didia Tabo, Papa na Jonathan, Salon Flori, Boza et Belewana, Foule Luki Sushinona, Azolandanga, Bamote Bele, na Bosanité famille Molasoko Mobimba, famille Munzangula. Bino nyonso place bozali ba bonne année na bino en tout cas merci bon continuer à s'abonner à la chaîne Abisso et que ça la Abisso vraiment plaisir quant à moi je dis merci et je dis bye amfumu lengi bedu tu yanga le keri ga ko community selma batuge ni fumu ino keri go Papa Uki, Sarisa Bana, Bayalua Mudila Kena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozoru Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwe. Roger, mwana mama bala. Ungeni
fils lengi lengi ah Feroze yagine Feroze makangwe Feroze makangwe ah Metro Makengwe Shadombala ah